C'est comme si prophète, je vais témoignage nao au salon pour battre que l'homme m'a Nathalie photo na yo na affiche oyo tcheba orphelin na sima na moni mwana wana zolela. Donc bana nyon surtout bazal ki souté. Donc so yala na mbete hôpital, nga ifuna la na sima na hôpital pour qui na salle opératoire na Saint-Joseph. A longo na ndako libala pona kozanga na ngai. C'est ça. Donc ba difficulté ba temps, il y a difficulté aux autres à côté supporter. Oh bon, on a nos causes wana le bala OK c'est la commerce et nga ko faire avancer. Maïnanga mso na fongoli porte voisin na ngali bosso za ki mayanjili. Na zui papier na komi na bambili ko la porte ami na bi Dieu m'a humilié. Nzembu ya ba champ il y a ma frère Fali, ma frère Kofi, ma frère héritier, azoli beta na ndako pasteur. Na kata ndako nanga. Na ye ko apprendre que moi sinanga après ko bota moi sinanga ko ko benga même aussi ba ex na ye na kata ndako nanga na tele. Ngela yo ba sango ba ya ba sambela pona yo. Écoutez, papa nanga défunt papa lobi nanga ba sango bazane lokote. Abi ba sango bazane lokote. Bobengela nga pasteur Mutombo ndeko na ye monsieur l'abbé. Mais comment fait-il que na dernière journée Monseigneur Mosengo? Est-ce que tant abila Monseigneur Mosengo atikala oya? Bobengela nga pasteur Mutombo. Oh ya limité. Ce papa Mutombo aye ya osa nini? Pa obima na hôpital là. Et loko ça ki bande ko ba ko benga papa Mutombo te zalaki. La démission est belée, la landara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que beaucoup les sous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, mais nous sommes ensemble. C'est un devoir pour nous de vous servir. Voilà pourquoi nous vous disons aussi, soyez le bienvenu sur nazareantv.com, notre site, votre site, un site pour tous les chrétiens qui nous regardent en ce moment et qui sont partout dans les 5 continents du monde. Encore une fois de plus, bonjour et bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs. Je vous rassure et je vous confirme que vous êtes bel et bien sur Nazaréen dans cette émission témoignage. Cette émission témoignage qui nous édifie, qui nous bénit. Et si kabat bamon lobo kona nzambe ba expérimenter makamna moyini satana babeta misu pai paité bazongelara les Nazaréens pour babeta makamna ndingi zalaki avec des preuves à l'appui. Aujourd'hui, vous serez bénis, richement bénis, parce que la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre d'aucun chagrin. Derrière la caméra, c'est Alain Kiakala et des big salutations à celui qu'on appelle Yves Bolofa. Yves Bolofa, God bless you. Derrière la caméra aussi, je vous informe que je reçois le prophète Jephté. Son témoignage a épaté, son témoignage a édifié, son témoignage et l'élici et sépélici et koumissi si batunzambe. Donc, nos commentaires, gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons avec moi. Donc, l'homme de Dieu va continuer son témoignage avec moi aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous communiquer que les Nazaréens ont un petit souci. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur Nazaréen News. C'est là-bas que vous allez suivre l'intégralité émission Oyo témoignage. Il a pas fait jeter parce qu'ici, sur les Nazaréens qui ça vous aurez juste flash mais l'intégralité est dans les Nazaréens News. Le Nazaréen News. Donc, bon, mais ça, s'abonner, c'est facile. Donc, cliquez quand on s'abonner. Et puis, si vous avez la vidéo, vous avez lien à émission, il y a lien à émission Oyo.
intégralité nango eza na si o cliquer ka na lien wana directement et comme mayo na les Nazaréens news parce que ici vraiment ça devient un peu compliqué de mettre l'intégralité par rapport ce sont des choses secrètes au Italie administration Italie kati ya le Nazaréen voilà pourquoi yom tolinga les Nazaréens panza lisolo nana musibu panza lisolo maman Marie Claire Karawa panza lisolo bandeko États-Unis maman Foura papa Guy Labala s'abonner na les Nazaréens news soko lingi oyo ka elenge les Nazaréens ndenge zalaka mapendo yangu na batoto ya France mina sema batoto yote ya France pardon sana s'abonnons na les Nazaréens news nde yango mikolo oyo to bando tshaba intégralité mususu bando pe ko passer awate directement ka kuna les Nazaréens news nani mutaliboso ko s'abonner na les Nazaréens news soko s'abonner mutaliboso osalinga signe ke yum to s'abonner mutaliboso soko s'abonner mutasuka osalinga pe signe ke ngai muna s'abonner ki mutasuka commenter on ka sa commentaire soko s'abonner mutaliboso donc au commenter o te kombo na OK ngai na s'abonner depuis la France ou bien bombi kombo motiel bisoka pays où s'abonner. Bonjour prophète JFT. Bonjour mamie. Bonne santé. Oui, tout est grâce. Câlin. Oui, Kalapena, mais tout ça qu'on a ma préparation. Il y a les trônes. Des aussi qui a photo côté na Mozindo, il y a Olukanzam et l'on a c'est compte de Dieu maman Tiffany. Merci et l'on a prophète JFT parce que Azali parmi basen Nzambe oyo bazana comité wana ya robondi la pour un concert à le 24. Donc bazali vraiment ébélé. Yango concert le 24. Pardon. Est-ce qu'Alain Kiakala, tu peux nous donner un élément? Il y a sport et puis il y a moment bien. Il y a les 30 comme Sanzam. Régie à vous.
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Torozalana pona koyemba. Kembo alléluia. Hosanna na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavubu. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, de retour sur ce plateau, je pense à Wana les Nazaréens News, Batou Bazar au s'abonner massivement. Yango Topesio, merci Minginenge. Yo Kimbela ou pose au panza, on peut s'abonner yo moko. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Le 24 août, dans mon équipe prophète au Zoloba, le 24 août, l'événement à combien? Bon, le 24 août, l'événement à Moko, dans village chez Temba. Les amis Loulou, servante de Dieu, Maman Tiffany, à Bongisi, pour le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, na sengina bana nyonso tu bana nzambe. Doso za mwana nzambe. Doso ka yo za mwana nzambe. Donc il faut rejoindre biso kuna. Atoza na makokia ko rejoindre biso te mena assuré certain. Ko za na bato bazana Kinshasa ya ko futela bango ata billet ko sombela bango billet pour ba contribuer pe. Ba contribuer pe na dans ta bato bazali bande ba ko sombela ko sombela pe bandeko bazana mboka awa. Ubengi ataleki na yo atande ko na yo moi 3-4 personnes on dit bon bokende ko tshela nga présence kuna nzamba o mona ngai et na assurer certain que nzamba watikala obosa na oti. Ah oui pour faire je tenga idona zaki na hôtel yo genre. Oui et comme le comme makambo zaki na propagande mutaza kuna kende na numéro intel kende ka voter numéro 1 so vous voter numéro 1 tenga na lotinda lisumbongo te oh siko ya bana nzam tala la politique au salaki yango siko na concert oske za pona bana nzambe voilà ko contribuer ko sunga pe ba orphelin tango servante de Dieu azwili kanisio yo en tout cas et tindika kinga pe na makanisi musika ya ko kanisa pe le passé na ngai esalaki ngai pe page donc ngai so yo ka kinat moya lelo ezana bato bazo souffrir baza ba orphelin bazo souffrir ceux qui ont contribué ne fils que na bio na yo ou na quelque chose ne fils que bazonga classe nzamba lola otika la obosa na ote ma sœur ezama comme sou nzamba futara biso après départ na biso. Maman Tiffany nangna lobelo mo pona bana nzam vous savez que toute demande to senga pa nzambe nzamba pesa biso ngo ka te en vie ezama comme sou nzamba okokisela wango après la mort tu vois bible lobby ezama comme sou na kopesa témoin na kopesa exemple na osambela mwana nga comme ministre mais nzambe sunga na kolisa mwana na tangisa comme ministre mais na komi na âge moko na âge ya mwana komi na âge ya 18 ans nga na kufi tu vois na kufi mais nzamba ke ko nécessité papa moko a commissie papa na ye atangisi ti classe esili ale nzamba commissie na place ba ministre donc ça veut dire que nzamba ya no liyo prière na yo après départ na yo. C'est la même chose avec Élisée aussi. Élisée avait demandé à Moïse aussi. Oui, Élisée avait demandé Narosa la miracle deux fois que mon maître. Élie, son maître, avait fait 8 miracles. Lui devait faire 16 miracles. Masala 15 à Koufi. Alors après, lui, on a besoin de Kundape, Moutomso à Koufa, Moutana Sekouin, a touché Kamikwane 16 et Kokisa. C'est la même chose avec Moïse et Élie encore. La Bible dit que Moïse a enseigné la gloire en Zam. Mais à Koukaïti. Mais après. L'histoire, après Liwanaye, Gethsemane, Christ a prié, il y avait deux présences de l'homme de Dieu, Moïse et Élie. Donc, on va participer à Kati, il y a sanctuaire ensemble, donc, Bamoni gloire ensemble, Bamoni.
o bakokai komona te na bomoto bolama okosala lelo okoki kocontribuer na baorphelin peut-être yo omona ngo te mais peut-être nzambe akozongisela yo na nzela ya bana na yo ou bien bakoko na yo nzambe pa okanisela yo donc que Dieu vous bénisse na mutu nyonso to azolanda biso mpona concert oyo bavexo nyonso ezaka bapesika mutu moko bavexo nyonso ekomeli tout prophète s'inspire ka mpona mutu moko vraiment soki ezala yo mutu kosala don na bamusicien bazala très propre epambola nzambe soki ezala mpe yo mutu kosomba kifunda bakaye eza bien mpo bavexo ezobima ezaka mpona mutu moko. Gloire à l'agneau. Je regarde déjà l'homme de Dieu. Prophète Jephté, témoignage autant aux OPSA. Comment va Nanzan Baoyambango? Oui, Bananzan basé édifié. Na yebi ke place bazolanda ngai, ezana bate belé bazana même sort par ninga na bikaki et moni témoignage tango tozo lendi sabaninga tango to leki na mi pepe wana seke ezapé na batu mususu pe bazaki na ba komi na même école nga na lekaki. Mais ya kotalisa bango porte o nini nga na bimelaki pona zala lelo ou bien na zala envie lelo na sala kini donc nanga nepsaka bana nzambe na atika ki nzambe te nazaki toujours na présence ensemble et na bandai toujours ko continuer malgré ba souffrance malgré kolala libanda malgré mbula malgré langa malgré sona lobina sala calcul ya année bana na bota matina mukolo na zwaki accès à kolala na mbetu donc batebele kamwisa bango. T'as témoignage, mais c'est comme si prophète, je fais témoignage nao au salon pour battre que l'homme mawato et les lisabato. Non, c'est pas ça. Et dans le barango mettre pour maman Tiffany, ils pour na mawate, mais ils a conviction mon qu'on a qui n'a témoigné par rapport à makambo nzamba sale lingai. Tu vois, depuis na bika makambo na tikala témoigner en nulle part. Depuis na bika makambo na tikala ko partager on a ba na nzambe nulle part. Et bongo elo connaît et chez qui au comment tango na zui na yoki initiative aux anango o ezaki rema o nzamba pesi o concernant ba orphelin natali vie ya ba orphelin natali photo na yo na affiche oyo che ba orphelin na sima na moni mwana wana zolela directement na zongi na temps passé na ngande na banda kolela na ba âge ya mwana wana nde epusenga non na ya na témoigner na lendi ça peut ba ndeko oyo bazana même sort ndenga na lekelaki donc ezapena pona mawate non c'est pas ça. Merci beaucoup. Vous voyez un peu l'homme de Dieu a s'expliqué et a expliqué ma cambounia surtout très clair. Oui. Na my voisin na eza Mayanjili. Oui. Ubandi foute la kuna signaler la bandi koke ezalaki mama Maria mtandao sa l'émission pambate ba kotuna ba question. Nga na ye na nga kaka lokola Jean-Baptiste kobongisa nzela kasi l'agneau azali. Et sa parabole, donc maman Maria est un peu occupée à s'excuser. Voilà pourquoi Atindi moi la Moussa Nabino la princesse, la présidente du Parlement céleste, députée quoi, pour que tout solo lango pour émission témoignage de la ming émission maman Tiffany. Merci à vous. Merci beaucoup maman. Et ndakunanga tango après souffrance wana nazaki obligé il fallait na lukesika ya kofanda. Na kende kozwa ndaku en face ya Mayanjil. Donc ça veut dire Maïnangam so na fongoli porte voisin nanga liboso ya ki Mayanjil. Et batu bazana kisasa awa bayebi mbula soki beti na ba Congo etondisa mai. Ata awa na kisasa beti te mais mai rivière il faut etonda. Alors ndako wana ezaki na mesure ka ya je crois ya ba toko compter ba super. Donc cause à la carte distance moko ya muke na katikati nango bakaboli ndambo eza pavé ndambo eza mabele. J'avais obligé que na fanda wana pour dans une kimia et viezaki toujours très compliqué et mbula soke beti na province kuna eye na mai kotoyo ndako ngane bande ko zina ki obligé il fallait na zela ti mai ko kita obandi ko landa biloko na yo pembeni ba ko pour komono moni o pour komona te et que quand a passé simple wana place ko justifier te donc c'est ça ezaki étape mon dans les cas très difficiles. Un jour, j'ai papier na commis na bambili ko la porte ami na bi Dieu m'a humilié. Dieu m'a humilié. Dieu t'a humilié. Oui. En tout cas, pendant que nous continuer ko sambela, un jour na lamuki na tongo na moni maman moko mukolo. En tout cas na yeba te sika uta sika pa abimela na yeba te. Maman na zo bisanga lobi
bon maman on a surtout allé na plan physique comme ça maman mukolo a koyeba otanga te asanga lobi mwana abenga koko lobi koko makambo komi yeba ke nzamba sepe nango te longola papio soko li amona ki amona ndako no na bango liboso ya porte ya ndako do ba libanda ba omona ngoni akomi ko donc maman na singa lobi longola papio wana soko longola papio wana te okotikala ga bongo longola papio wana bon nazwa ki yango ka passant na leki lobi nango lisusu na 6h maman wana ye asinga bi mwana nazwa biso longola papier o zo yokate nde ye moko azwa nzeta banda ko tambola nango abambi pa nzete papier koye pasuki nde papier wana longwa. Après quelque temps na banda ko sambela pona maman moko aza juste na lemba quand riche bandeko ba banda ko zala na kisasa koto yo ba gofre mo banda ko teka mama Deborah. Maman Deborah. Alors maman là na pamboli maman nesi kaza azaki pe maman na banda ko soutenir na ba prière ko sambela epona na ba prière. Un jour à Benganga à l'occasion de rien karaboué. Après ba jour wana maman wana longola ki papier abenga bisinga bien frère jefté ya kanaye apesinga ya kolia apesinga ya komela en tout cas banda akoma ko bombanga pe akoti loboko na poche apesinga quelque chose na loboko asinga lobi kende na jimbongo wana na ye na satanda te ke rosa na mbongo moko boita msusu dollar pour ça qui très difficile pour na mona mama sur le dollar oh oui pour pas ça sati voilà mtakabela ta 1 euro azaki te donc zaika ozwa ka ne fiske ya kolia ya komela. Alors le jour wana donc na zui na tina na poche apesinga na enveloppe na tina poche abimi akomi quelque part nazo ka molimo mosinga na fungola no eloba pesio ko fait que eloba pesio yo ko fungola ngote nde na fungoli na yeko mona minimum ezalaki $75 nde na zonga donc tellement souffrance les cas ndima ete ke maman na ko pesanga mbongwana na mona ngo ezaka belé pona ngai et pas limita ngai vision na beke ngaza mutu ya ba niveau ya ba montant autant ba 2000 ba 10000 ba 10000 et na zonge pa maman na lobi maman limbisanga na moni opesinga mbongo meleke belé na moni dire obosani o eza ya ngati na kina zongi satam so sali confusion ya mbongo ngire ko pesanga maman na zumbonga tala boy amoni mbonga bi oh eza onga na kabelio donc pona nga eza ki joie donc eza ki mbonga liboso na simba na vie nde e permettra kanga sikoyo na longwa na ndaku wana na kende kozwa ndaku mususu kaka na matete sikoyo na quartier Banono 1 nde na Zui studio na bandisco ko fute. Est-ce que na matete ndaku $75 ezala? Ouais, na époque wana studio déjà avec ba valeur à $10 $15 nde na zwa ka studio moko muke nde na bandisco yo ko sala vie ko. So pour fait yo kezo ndaka $15 ne likiana na bando fute na après na ba mois. Bon, tant na bandaki ko fanda na face ya njil maman na wanda yo edengai. Maman ande ko edenga na koma ki obligé ifali na ya na ndaku na fandi. Soka ki ko sala ba chana ya ba gâteau ngam na ko accompagner. Donc na ki obligé na koma ki le roi moi na musala lisusu. Mais entre temps frère na ye na ne ko sambela pona ye. Et ezaki kaka manière on tamba alinga ki kena le kaka bongo nde maman na koma ko sunganga na 100 francs na zo futa ndaku moko yo sele musala kabelo quelque chose maman Tiffany nzamba pesanga mayele moko na kozala à cause de la souffrance on pesanga mayele donc na kozwa 10 francs na bombi 1 franc na le pour na époque wana na yeba kesika na zo souté donc so bakabelinga 10 francs bien 1 euro donc faut na lia 0,5 na bombango. Le même à lire il y a économie wana estikalanga bongo donc nde na banda ko vivre na mama wana tinza mbayo fungoela nga ba porte mususu relation mususu nde na banzo pusa et bongo bato retour na papa zao asuka ndenge ni papa na yo oya yo abota biologique oui asuka boni tozongela mama o abota yo biologique asuka za ndenge nini et bongo tozongela pe maratre na yo asuka boni. Merci beaucoup maman Tiffany bandeko bazo landanga na robana d'abord na papa nanga et donc to komi na 2014 na komaki na s'engager ki pour na yebaka te ke na parcours a vina nganga na ko bala officiellement na yebaki te ke ngana ko bala officiellement et na 2014 na zalaki déjà na komaki déjà na mesure que un jour pe na chamwasi na ndako malgré situation na nga wana na ndeko luka na pesa vie na nga sens
Et au salaki en 2014 défunt papa bandiko Bela et Abela malade ya moulaïté azalaki diabétique potaka ya mukende ememaki tango pote bandiko kofungwama nde ba diabétique bazalaka bamemaki ye na Saint-Joseph tango bamemi ye akoti mukola liboso mukola mibale 4e jour situation bandiko changer pota wane bandiko mata lokole bandiko pola sikoyo eloko ekamwisa ngai na bana nyonso tu oyo papa na biso abanda kolinga mutu atikalaka naye na mbeto hôpital ezalaka ngai mutu abanda kolala naye na mbeto hôpital ezalaka ngai donc bana nyonso tu bazalaki sute donc so yalali na mbeto hôpital ngai fona lala na sima na hôpital pour que na salle opératoire na Saint-Joseph donc on a lali na se soki ayoki tamsusu po abanda ko baluka sute soki ayeta msusu fona zwa ye na télémission mbeto na balusi nazalaki wana toujours pona ko aider ye donc natalaki sous mabe papa na nga sala ngate souffrance papa na nga monisanga na vie nazalaki obligé ya ko boire kango pona nazalaki na affection papa na nga bolima papa na ngai likambo ko kama mama Tiffany bazabaki il fallait ba kata ye lokolo po te banda ko mata un jour papa benganga na grande sœur alobi bo bengela ngai mosana nzamba sambela pona ngai biso toyebisi eboye tobi awa tozana hôpital ya catholique yo osali 85 ans na église catholique o travailler na basango ozalaki chef du garage ya ville Kinshasa ya basango obotami na famille moko chrétien catholique otikalo ye ba groupe de prière te to bengela yo basango ba ya basambela pona yo. Écoutez, papa nanga défunt papa lobi nanga basango bazane lokote. Abi basango bazane lokote. Papa jefte. Makambolo bayangwana. Oui, nazana intérêt à kokosa te ou na intérêt à kokosa. Da papa kufé na ba au-delà ya ba 80 ans. En 1935, à Koufi en 2014. OK. Tu vois. Donc tant à lobi bongo to fandi nyebiso nyonso tout totalani. Alobi basango bazana elokote. Bobengela nga pasteur Mutombo. Oh ya limité. Pasteur Mutombo akoma na 8e mairie. Dieu me voit papa na oya 8e mairie. Pasteur pardon Zelana. Je salue le pasteur Didier Maemba. Pasteur Didier Maemba de big salutations bisiko zali na kanisio tang balobi awa. Alobi ni o Tiffany. Ay uti na mnoko na ngati uti na mnoko ya prophète JFT. Papa mino na mbeto hôpital. Asala plus de 80 ans na basango. Ko sale la basango. Akufi na maboko. Donc disons na hôpital la basango. Mais comme tant ba prière, asta la prière ba bonde la pona ye. Asali confession d'abord avant kufa. Asali confession na ye na sukasingi. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sanso mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te yi si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais ngo ibandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandiko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien
Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Ndenge ezalaka non bana ndamba bazali naza na problème a mutute o na sale mabe bo alimbisa ngai nga nazokende mais nazomona bato bazoya kozwa ngai mais bo bengela nga basena nzambe basambela pona ngai grand frère na ngai alobi tozaki bisonyo sabi ba bengela o ba mesela be basambela pona yo abi basango bazane lokote wana na mbeta hôpital azo bundana maloba na munoko abi basango bazane lokote bo bengela ngai Pasteur Mutombo aya asambela pona nga soka sambeli pona nga na hotelema na olongwa awa. Ah, il y avait déjà zoma batba zo. Oui. Soka comment est-ce que tu peux hotelema? Selon foi na ye azaki na besoin sou ya basango te. Toyebite nini ye pourquoi alobi a prononcer parole wana ke basango bazane lote, je ne sais pas. Na bando sala analyse a travailler na basango ale na basango latina basango babaleli tout ezaki basango. Abotami na famille chrétienne ndeko na ye monsieur l'abbé. Mais comment fait-il que na dernière journée Monseigneur Mosengo? Est-ce que tant abela Monseigneur Mosengo atikala ya? Bon franchement Monseigneur Mosengo azalaki awate azalaki na voyage mais à chaque fois événement nyonso to elekanga na famille le quoi azalaki membre de famille bato bazwaka soin donc muto azalaki moi responsable ya ko gérer le quoi azalaki na possibilité ya ko gérer famille ezalaki monsieur Papa Kanik. Papa Kanik, je salue Papa Kanik. Papa Kanik nde azwaka moi relève ya ba famille ceux qui problème ezali tam soit se présenter na place à Mosengo ya. C'est ça. Et tous qui obligé il fallait tout luka l'homme de Dieu le pasteur Mutombo to benga Papa Mutombo mais tous qui na capacité à kokoma place pasteur azalaki te. Comment? Parce que niveau au pasteur azalaki to ndeko tala déjà kozwa mutu ko bimisa na hôpital ko ya na ko banda ko senga audience je ne sais pas ce qu'on va senga audience ko luka moi ba tracasserie ko zale belé alors biso na part na biso to ngaki to proposer qui ye to pese basango mais ye aboya ki basango alors biso na ngina ko fale lo bengi na basango mais so bolingi na telema abo bengi na pasteur Mutombo asambela pona nga là na nous pasteur Mutombo na nous azui en plein royauté kelelo museleketa bimi mutu na nzoto ki abelo Isaac avant na 2014 wana na en plein ça m'a cassé par rapport ya lelo na 2019 na 2014 wana zana na wana zana na 7e mairie na kati na ngambu kotote na 2014 alors tangu to bandi ko expliquer ye to bondela lobi bon le quoi bobo ko bengela ngai pasteur Mutombo asambela pona nga na bika busala ngangulu busambela ta pona nga yo poza ka mosai na nzambe sambela pona nga na kufa na kimia nazaki obligé ya sambela pona ye on a sambeli pona ye après quelque temps ba memi ye na salle ya opératoire pour bakatela lokoto bakatela lokola kufeli wana. Voilà wana ezali sort ya papa kufela kibongo akufela na kombo ya pasteur Mutombo na munoko nae. Yes. Akufela kombo pasteur Mutombo aya. Mais lokola na l'église na biso awawa. Ils en ont foutu ba pasteur te. Oh la princesse a lobby. Na lobby a telo mon côté. Parce que mingi ils appellent une manière ya robisa ba pasteur ba papa na biso ba za élevé na mboka na biso. Comment na bino ils a capable. Donc mutu akufa sing ba mona mais ozo calculer na romona pasteur Mutombo ndenge nini. Tango ina porte na babandi ko bomba pasteur Mutombo bandu ko bomba nde papa la bango ko na kombo ya
na munoko uche pa ngate pasteur Mutombo akufa na munoko na komba pasteur komba apôtre Mutombo ke soki yo ye wana zena ba 2014 papa Mutombo aye ya osala nini obima na hôpital eloko esalaki bandeko baya kobenga papa Mutombo te ezalaki basecrétaire ezalaki protocole ezalaki sécurité etelemaka wana balata baveste noir baomonisa yo papa Mutombo te yango papa wana akufaki. Merci wana eza sora papa. Oui, après ebembe bimi nazalaki obligé, il fallait n'arrêter procédure na ngai ya mariage pour na bandeko préparer pe mariage na mois de mai na mois de mai on préparer déjà mariage ndé papa yake kokufa, il fallait na arrêter mais nous tous ezalaki déjà en marche. Donc comme en novembre na bon le quoi déjà tout ça qui nous surtout yo bika réalité na biso qui ça ba salle banini tout qui obligé, il fallait na sala ka religieux na saki religieux après kokunda papa na saki ka religieux malgré les cas qui bongo c'est tout na ka kobala et ko les cas après 2016 le prophète obala na mbongo nini wando sala pas comment ça. Oui, je dis que tant que on a une possibilité na vie à mutu nzamba on a possibilité. Oui, maman Stéphanie na à part na musala nzambe naza bosser naza mwana ba don ebele nzamba pesanga musala maboko et à part ça na longwe na église na kenda kapena na luki mbongo na ngalo ola mutu na nazongi na présence nzambe. Alors tant na bali to komi na 2016 na boti mwana moko ya mobile après 3 mois marâtre na ngai abela pété. Marata bandoni okola wana andola isona mabele andola sanga mabele abela te et azaki obligé pe bano bazaki pembene bazalaki souté natikala ekana ye na hôpital na zolandela ye tozolanda ye partout place azalaki 3 jours na hôpital na yaka kokufa et ya akufi pe après 2 ans akufi d'ailleurs akufi na 2016 mobile na 2014 bon bali balandani bakufi et pendant avant d'abord akufa bana nyonso to azaki sou pembe na été y compris na oyo ya mukie dernière na biso ya zaki enfant chéri na ye donc swinga la na mabele ya la na mbetu donc 365 jours na sima 365 jours na mbetu. Alors ce petit là même aussi azalaki pété avajaki azalaki kana kisasa bango nyonso bazalaki mettons maman de maman belaki en tout cas bazaki grâce ya kozala pembe na été ya kosunga ye même aussi na moment na ye ya malade mais nzamba sala ngangolu ya kozala pembe na ye pona ko aider lokola mama et kosunga ye na moment na ye hôpital asalaki au moins 6 jours ndaka kokufa na hôpital général ya Selembao na kufelaki akufaki kuna. Alors tant akufi toujours petoye kokundi ngape nazo continuer toujours procédure na nga ya libala on a déjà nazana mwasi na ndako. Alors maman Tiffany petit frère ou azalaki enfant chéri ou ane ko pesa valeur lelo nazo bondela mingi nzamba sala ye grâce nzamba abenda ya tane ilanga na ye et petit wana tikale même ata kozwa diplôme d'état azwa ta diplôme d'état te mutu ande ko futela classe mutu banda occupé azwa ni diplôme d'état akenda musika te ba période mutu takotaka na liste ya ba jeune to benga lelo kuluna à cause ya éducation ba banda ko pesa ye ngai nangina zonga sima mukina banda ko kanisa na mama na banda ko nyokolanga mais ce que j'ai compris maintenant banda ko nyokolanga banda ko sunga ngai na ba comportement ou peut-être na vidéo ba mema ki ngeza ki lisungi pona nga po lelo et pesanga makashi na za o nazali na muke o prophète pour sa micro pardon o nazala ki muke mais par rapport ya ndeko yo ba ndeko bercer lelo aza dérailler na vie sociale aza dérailler na vie considération ezate donc so kuten na yebwe o banga mais prière na ngeza ke nzamba apikola ye na vie ya mabe azongisa ye na bon chemin pour aza ndeko nanga makila. Bon maman na biologique. Oui, maman biologique nanga aza en vie affection pena ya bon maman et ezakate affection pena bon maman ezakate nga na ebité nde bande musuwa lobaka ke nazaka na affection maman nanga non donc natikala jamais ko na affection maman nanga et na dernier temps d'heure bande ko sala sko effort ya ko
ya ko récupérer affection wana ya ko landa yo bon donc déjà ba blessure intérieure déjà za na motema ozo kokalisu ko poussa na te donc arata qui déjà ya motuya dès le commencement dès le début déjà donc ils a affection donc azova na bande comme sous à part ngai naza mobali moko aboti neuf aboti nyonso tu na se 9 financement donc bango nyonso tu bazana ciment na basi ata mobali moko patika la ozali souté baza bien bon bazali baza bango nyonso tu sika moko c'est tout bavanda sika moko baza sika moko tu le bavanda kan famille le baza bango moko bamsu bango mobota déjà balingani mingi oui balingani mingi en famille bavandi merci beaucoup prophète tokomi kokende vraiment malembe na suka ya témoignage na yo na yoki le bio bala oui oza na mwana bana combien oui naza na mwana moko kombo na ye je pense moi si mutayaki kolongolo ba blessures intérieures parce que maman mi bala ko marape moi si to pe papa mi bala ko marape mobali na yo est-ce que moi si wana yaki kolongolo ba blessures intérieures ye mutapisa bebe bisengo te pona ka ki o seka 15 fois ndeko moi bi est prophète 15 oui o seka 15 oui prophète on a compté oui pour te dire que sotali moni vie on a leki nango mama Tiffany et était un mambe belé donc elona sambela kanzambe na vie nanga nzamba zo orgueil ya koisa on a si nazalo orgueil était na vie nanga elo ali boso pona bi souffrance o abengi souffrance et moi si na ko bala na ebandeli zalaka bien ainsi bandeko tamsu babenganga batunanga no ekenda wapi mais lelo na lingi na fongola motema na expliquer yo la sa no ezali kapena ngai ba pesa no eza papa to zonga na la régie to la ndelema au pote ba place ano eza wapi na église na wapi na cher ano eza wapi prophète alinga fongola motema mais ava fongola régie à vous. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première Rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoum. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh. Merci Alain Kiakala. Na oteki reji ko luka no. Ezawa pi bag ya prophète Jefté comme lui apne na otako luka on monte mais luka moi bien il se passe ça pour faciliter toute tâche to que nous zoango nana musibu zala prêt. Merci beaucoup Maman Tiffany. Merci Nalandi Bilili. Omoni Maman Tiffany biso toza banganga nzam et na nature nangai na lingaka te likambo ezo lelisanga na exposango liboso batu nyonso. Oui, c'est vrai na loba boye nde olandi na bilili et après kobala mwasi nanga na 2014 to sali une année na deuxième année mwasi nanga abandi ba caractère moko impossible na 2015 na 2015 2016
Maman Tiffany na banda ko apprendre que moi si nanga après ko bota moi si nanga ko ko benga même aussi ba ex na ye na kati ndako nanga na télé. Comment ça? Oui. Donc fait na moi si na kati ndako mais moi ça sola. Maman pasteur. Maman pasteur. Asola kana ba ex na ye. En tout cas, il comme là sur mon boulot. Vie et comment qui sous compliqué maman na bandi ko tuna mutuna vie na nga mobimba et salama kapona bana ko lela ba. Mais ton on y a liboso ya peuple de Dieu. Micro pardon. Ton on y a liboso ya peuple de Dieu, naza obligé faut na zwana nous vie na nga souffrance wana bomba. Na te ya batu évangile, na te ya batu si à la foi. Mais makambo yo moko zobika o tuna nzambe est-ce que réellement yo zo tambola nanga. Maman Tiffany comme lenga très 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 difficile. Oya na kati ndako boye okuta mwasi ya 8 nzembu ya ba champ ya ba frère Fali ba frère Kofi ba frère héritier azoli beta na ndako pasteur na kati ndako nanga. Alors na bandaki koloba et pendant que na zoloba or que mwasi ndenga kanisela ki libanda que soki na koti na ndako libala na okuta libala moko ezana esengo akanisa ki je ne sais pas par rapport il y a ba réaction na ye akanisa ke soka ye na ndako libala les a facile okuta nyonso tout alors akoma ki ko envier maintenant soka bimia ke libanda amoni nde ba camarade na ye bazobika na ndako libala aye ameki siko ko bali sango yoza na makokite alors azala ki obligé maintenant ko memayo sango na famille ala ki obligé amemayo ba rapport ya mabe na famille na ye que yo nyokola kaye que yo o chakaye à l'aise de je ne sais pas nasi comme ça la qui sort photo na ye so ba tie photo na tam suna bilili habité so ki moi chazo nyoko makoza na santé wana je ne sais pas et tout était très difficile na koma ki même aussi ko ya ko découvrir na kata ndako nanga masanga quand on ba maman pasteur azo me masanga maman pendant que funda tenden pas non maman Tiffany omoni nature nanga na koka pena ko pesa la ba rapporter ngam to ko sanga ta mabe o sanga mabe na obomba na te ya yo na obomba na te ya yo ti omona mo so na mon mabe leki omona ko mo s'éloigner malé ti ya OK alors vie na ye comment qui il fallait abanda maintenant ko sala ba plan na ye sala kinini le première chose il fallait aboma libala. Maman Tiffany mobile azobima na tonga oke koluka mbongo mais moi si atikali ana pensée moko ya mabe négative kena na besoin na boma libalo apanza yo déjà sango na ba camarade na ye libala na kota na souffraka libala na kota rien a souffra ndenge ni na comprendre aliaka te amelaka te alaka te. Non, c'est que moi j'ai compris azaki na besoin ya liberté, tu vois. Avec a besoin de liberté. Pourquoi il y a la liberté? Un moment, non, par rapport, il y a état civil, naïe, on considérer maman pasteur, non? Maintenant, et ça les caca. Il y a besoin de souffrir na bar, boîte. Oui, banda qui a combien déjà au salango? Comment ça? Parce que dans le pango to salaki, et ça qui n'a pas voisine naïe bazalaki wana. Alors ceux qui va faire l'occasion de rien, qui va faire na bar. Oh. Oui. Nana ba vidéo na ba nanga ba image nanga ba photo na Facebook nanga. Te atokoche longi na été. Oui, pas maman banana voilà. Donc c'est ça. Donc vie a comme nango yango wana. Donc vision na échangé qui. Vision na ye merci vision na ye échangé. Oya bona kati ya parcelle tamso kuta maman pasteur ba tshenzemba wera tamso ndiza ka voya tshenzemba we maman pasteur azobina transpirer. Mais yo azo kata makino. Maman pasteur Maman Tiffany ezaki soni ponanga. Mais pasteur, j'aimerais un peu vous poser cette question. Ozongawana na fil d'idée na yo. Oui. Comment pour yo za mobile? Ma pataza maman pasteur P. Oui. Mazo vanda pena musicien profane. Yo oza pasteur. Parfois to ba ke moi si na yo azaki na ye. On est na ba question ta 4 personnes. Anaye vraiment mute dans vraiment dans païenne. Comment on supporte été? Entre-temps, bateau parfois ma pata bébé mais à supporter ranson. Comment le pasteur au coca ko supporte donc supporter moi sinon wana. Et puis deuxième question, est-ce que tant que balana ki moi ça na ibate que vous avez pasteur pas bayango?
Merci Maman Tiffany. Je vais répondre d'abord à la première question. Nalingna loba maman moi si yawe raza maman pasteur. Loba yo éviter. Non, yo kana expliquer. Aza maman pasteur ma pata. Merci beaucoup. Mais la première chose, ils ont dépendre maintenant de l'alliance face à Nzambe na ye. Oyebi na domaine ya libala soki moi si obali maman pasteur ou bien obali moi si aza pasteur soki boza même vision te Nzambe aza capable ya ko séparer ya ko kabola bino pour a perdre o ezali serviteur na yete a perdre vision na yete. Tout le monde a ba pasteur mususu ba kufela ba maman pasteur. Maman pasteur azalaki insupportable. Maintenant va permettre de louer l'ongolais ma pasteur atikali. Et ça ba pasteur mususu bazali lelo na ville à Kinshasa qui azaki na mwasi na ye moko mwasi na azaki insupportable. Dans l'opinion surtout na beki insupportable. Maintenant va permettre bakabwana pour atombola l'homme de Dieu à me mailler place au yalingi. Là ça dépend tu vois et na supporter ye na tanto fa na supporter ye. Eza makamsu na okolo bango na bililité makambo nga na sibi osibir ni papa ebele mama banda ko sibi banda ka prophète obomba te neti asko neti osibir neti nini Mama Tiffany na lingna loba na ba mama pasteur boye eloko eza motuya eza ke ondima mobali na yo na position ya zanango et comprendre que na kata ndako wana na lupango wana mama et moi si ya maman pasteur akomi na comportement ya kofanda na bar akomi na comportement ya kozonga minuit akomi na comportement ya kozonga même aussi 23h soko gangeli ye azonge pa na bango aki opesela rapport tellement ba rapport elekaki Mama Tiffany famille na ye yinakinga na ndimite parent moko mwana na yako kopesela rapport makambo ezole kan libala mobala onyo ko les parents non sepela non mais ye a fondé abane ko fondé pour azaki na objectif na ye moko ke lokwa azolinga bima il faut abebisa no mitema bandeko na ye nyonso tuna ba parents na ye vis-à-vis nanga et de deux a sala o ezali deux na ye posa na ye donc vie comme qui très compliqué na kanisa ki na bali mosa ko pesa nga kimia mais moi si a memelinga lisu ba problème sérieux. Pas problème sérieux. Na église abande ko non na église kamba ba mama. Na église abande ko kamba ba mama te. À plusieurs fois ba mama église ba luki na église. Ba luki na ndako. Ba mama église ba lukai na ndako. Ndezala ke baza ba mama na ye na plan physique comme ça pour ba boti ba na âge na super liki. Mettons ba pesa au conseil. Micro s'il vous plaît. Alingi koyo kate Mama Tiffany. Donc pour na yazaki catégoriquement que abima na ye na vie wana asa na vie mususu. Dazo sepela akivana na bar ka ya église. Alors sepela na ye ke ayenga na ye ke afana na ndako libala. Mukolo mususu Mama Tiffany na pesa conseil bino basio bofandi na ba camarade ya mabe. Na fe na kata ndako ka ba camarade wana ba bayima na ba. Nga na chambre nazoka na fenêtre pour ndako na biso etala naki bazotonga balobi nga kuna ko sala erreur ya zolinga salate libala ekoma pasi na boma libala nanga nazwa confiance ou bien nazwa confiance nanga na pesa ngona ba camarade nanga na comme ça mobali nanga ennemi jamais auza zoba na yuka mais le quoi mobali zaki na souci na ye tango akoti na bisi madame tala na yoki boy par rapport ya bandeko yo tselaka motema moi si on na mema na lopango wana soki nga na yakana ko luenda ko wana te angaye bana bango te mais moi si azolo banya lobi makambu nyonso lobi okoseli bango makambu ba okolo bana nga bongo te. OK. Alors na yeba kité na mona mo esko na komi na insécurité na mona esko na komi na insécurité vie koma ki très difficile ndako koma ki libulu ya moto. Donc kimia zaki souté et kimia on lokona zangi da kimia na ndao même aussi na église kimia zaki te na banda suko kwa osela nzambe te ande suko kwa ko servir nzambe te ya on peut église moyen qui est liboso église peut moyen qui est liboso exacté or que tout le monde a ba maman pasteur il faut sensibiliser ba maman
il faut azwa temps ya évangélisation eza mission on nzamba pesi yo na mobali na yo mais yazaki na ngote yazaki na objectif na ye mususu ya osala na kata ndako nanga même aussi ba masanga makasi o lelo zoteka malelo Dieu me voit naza te pona kosela ye c'est que prophète vous a en autorité non ce n'est pas ça maman Tiffany mais comment mutu moi so azo respecter mobile na que mobile na pasteur akotsa masanga na kata ndako maman Tiffany nyoso to bana ko sama na absence na ngai oya kutaka milangi na oya kutaka milangi mais tant ko tumbo ko siliki ya ke kopia rapport na famille et famille oyela yo mais il faut sentir même ça son papa non maman Tiffany non en fait na mono za makambo belé maman Tiffany nazo omoni okuta pe na mnorone so masanga maman Tiffany je te dis vrai makambo nazo yebisa yo eza makambo nga na bika na kata ndako na ngai mbeto nga nazo lalela mwana 10 ans mutabanda ko tandango tandis que yo moi si alibalo zali ko servir nga c'était très difficile en tout et en tout donc yalinga qui est en tout na nyoso en tout oui ko servir c'est difficile en tout et en tout et dialogue ezala kiti so luki ofanisa moi si lokwa dialogue bosola dialogue ezala kati donc na comment komona na komi incapable na makambo yu na meka ko associer même aussi ba parrain nanga za pasteur a bengi biso apesi ba conseil ba famille fan de pesi ba conseil moi si liboso ya ba parents nanga a lobby naza na besoin kenak lungwa na libala oyo na tchemai na mnokote ngai esili Mama Tiffany mutu ye moko avoué yango à cause tamsus na koloba ya kozanga na yo a préféré kene na ye na banzela na. Donc si je comprends bien moi si na yo a longo na ndako libala pona kozanga na ngai c'est ça. Donc ba difficulté ba temps il y a difficulté aux à côté supporter. Oh bon on a nos kozwa na o bala OK c'est la commerce et nga ko faire avancer yo weleli na OK no ko bala so mutango bala ki atali boye mbongo ne soto pese de bala ozala loko susute nini te obimaka tango ke komeka ko luka soko zui ya matembele so sala akoki ango ndete siko abimi na ndako ndenge mbala moko ta kenda kazonga kato le première fois abimaki zongi nazo expliquer bananza pour ndeko moka benga ngate fa papa mikono mono sabe mission manu ezati landanga mukolo mususa abimaka zonga ka 22h na tunie mutuna ma sœur ero ndengeni en tout cas azala ki insolent vers moi qui a posé na que abima ko tuna eti mais si lelo yo zana ndako nanga au cas où problème yo na nzela famille na yo ba olobani ba ebi okoza maboko nanga en tout cas na silika ki lokola mutu moi sakangi biloka akanga biloko te azui saki na ya binyaki akolala parce que lala ki point d'interrogation azui saki yo po vandia na azui saki na ya main non ninga kota ki azui saki a main abimi yo kasa so madame Sulipa zobima abimiaki buto ko kina place alala ki je ne sais pas et l'équipe atongo nango na ki ko luka grande sœur na ngai oya mi balé on a baki ki bazami balé a témoigner sur mi balé na ki ko luka ye na bando sola na ye or que ye na sima aye azui moi c'était ezaki un certain dimanche aye azui mwana azui na biloko ndam bilamba na ye abimia qui est porté disparu une semaine moi si amona na raté mwana mona na raté naza mutu tango mwana bato azomona na te na ozala légèreté famille na bango ba pesa ngai na mabo na bandi ko luka ye titi na mona qui après une semaine nde na yeke ko mona ye na upen na sekuna dans place on est qui triste page la solo lina bato ba yamba ki ye ata membre famille na mona ki ba signaler que kaza ba signaler ki ngai nde na kekuna na lobi bon lokwa za na mabongo na bino moko famille za membre famille afanda ngai na za problème na yete ye moka yebelo nini yazo sala makambo yazo loba ye moko ayebi ngana motema na nga na bimaka na 100 francs na bimaka na tongo na 800 francs na ye na bikena na famille un jour na bike vie ko changer mais o yazo raisonner lenga o yazo linga non na komi na niveau wana te si ba pesinga conseil na sile alors responsable na bango famille aye mama na yaye o aboko liepe aya pesi toli non wazonga or que kuzonga na ndo kuzonga ndo yani na mission tango ya zongi na mawa ya mwana lokola mwana sa mukempo mwana ngaza na 3 ans
na mawa mwana tango mwana ye ba ina mwana ba ye ayena na kutena mwana ye papa bondeli esili bon azongi lokwa mosena nzambe aboyaki kozala ferme na décision nanga na yambi mama Tiffany mama azekoni aza muswahili prophète bien oui uko ba mototo ya Maniema non Morega donc mwanamke iko Morega alors kozonga zongi après 3 jours nazaki na église ya servante de Dieu moko tozaki na prière na yoki nzamba bisinga abi j'étais kota retraite na église jour obimanga mona yebisa na signaler ba collègue ba sena ndana bi na yoki mungonga nzamba tindika ngana kota retraite lelo siku nazongi na ndao nazui bilamba nanga moi quelques bilamba nazui na moi quelques loko na koza nango moi na dans le besoin na ina koti retraite pour la kiepé na la kiepé bozaki kimia oui tant na la kaye na la kiete za kimia na la kiesi na bimi na or na départ nanga na déplacement nanga wana pona ye ezalaki nde faveur pona ye ezalaki faveur pona ye et maintenant tant na bande kotinda mwana na église aokende kotikela bango ration ndenge ezala ka lokola parent ok na sima wana tant na kei abimisi biloko nyonso to ya ndako nanga tout maman abimisi nyonso to ya ndako ayebisi bayer ki tozobima azui na garantie abimisi biloko nyonso to porter disparu azui garantie kana une semaine oui maman moi j'ai fait dans le long nazoloba déjà au 3e mois naza ti lelo naza na retraite naza na église ti lelo naza na retraite na église azui garantie nazui na biloko nyonso to ya ndako tout même aussi bilamba nanga memi tout akenango non jusque là non nazui ndako te nazolala na église et ba possibilité na nous ate et nayebi ke soki nzamba sungi ta mususu bon nayebi te nzamba ko sela nga même jusque là nazana na place te ni place ko fanda ni ndeka nzamba bana kota retraite nazana retraite et na sima retraite wana ye amema biloko nyonso tout akenda nango tout akenda nango alors un jour na okikati nanga molimo na nzamba zo sanga bi zonga na ndako nazonga ndako na kuti batu mususu na kata ndako nanga ça veut dire que ba locataire mususu na kata ndako j'ai là pardon wana après combien de temps wana après temps na koti retraite déjà na ça qui plus ou moins déjà 1 mois na zonga ndako te na tinda caration et puis que chaque kilt so kilt ses ata mususu mwana nanga ya muke na jeune fille na ye moko mwana ndeko na ba ndeko ya prière mais ça qui na ba mama na mona suba ngote nde pusaka nga siko no na koma na ndako na yeba pourquoi bana wana bazo ya prière tata yo ça combien de temps où bando constater que ba yate et puis ba liate pour la routine date ba liate plus ou moins 1 mois déjà étant parent 1 mois bazo na ba so plutôt 20 ans pe non étant parent na banda ko tinda na ko tinda mbongo nga nda tinda mbongo tanto ba ye o amuke wana aye ko zwa mbongo mais un moment depuis na kota ki retraite na nde ba bimaki le pesa ki des dans un espace déjà il y a 1 mois déjà donc ce na lobi bien na ko ba ki dans 2 semaines na pesa ki mbongo na nga ya kolia mais 2 semaines wana mususu si je comprends bien c'est que abanda qui déjà coopérer de kala que tobi mabozong c'est la mbongo contrat de bail yende mutasalaka na bayer na ngai ok donc zaki de après soit azwa na mbongo adam parce que ndenge nini ya obima déjà donc na sens wana et tant na yena kuti mutu mususu na kata ndako na nga na oka vertige na tuni bayer ko tunanga bi boni bino na bi boni biso ndenge ni mais bino bobima awa déjà madame na bino asinga ke yo ozana retraite mamno teze pananga en tout cas na boyaki ko blâmer baya pour nazana un contrat te mutasaki na un contrat de bail zaki moi si moi ça ki ndako luka ndaku ndasaka na un contrat à remettre un peu contrat remettre un bon na amema biloko nyonso tu aki na ke na bengi responsable na ye na bengi responsable na ye mais chez tala moi na bino makamba sali responsable na bango lobi bon ça va papa na obenga yo et le qui 2 jours a bengi ngati na rappeler na obenga 1 semaine batikala rappeler ngati wana famille na bango batikala rappeler ngati et yo sala ke na zui famille na nga na zui na responsable moko ya famille na ye to fandi to bando solo là to fixer rendez-vous pour la deuxième fois de ba famille fandi moi ça lobi ngai na royate obo sala kuna wana bengi na téléphone obo sala kuna tele abonga église bonga etombwama ekufa eza ya ye na kabelier
nga na osala part na nga abia kabelo yim tapé ça je ne sais pas je ne sais pas alors ezala qui passe pour nanga ezala qui très difficile ezala qui obligé fallait naza obligé faut na bande la vie yango moni tanga posa ki acte wana bon la place alliance ezali place alliance ces années na maboko na yi dayim ta ko benda alliance yenda zu alliance pour alongoli bolingo non bible est claire ya lobaki moi sinda simba bolingo mama na domaine libala soki moi cha boyiso landi moi Cecilia moi si soit ndimi oui moi sinda conduire bolingo mais soki et pas bimi bomona ni soute et pas bimi to tikalo mona naité ninga zawana selon ba information ici déjà comme na mbali na ye selon ba information poza na eka musikate donc atikali kozonga ni na famille na bango atikali kozonga ni na famille nanga mais andima kufanda na bana basi oyo baza ba femme libre ba obala ta ba chaînette na makolo na ngo imaginer loko wana obala coutumièrement oui na bala coutumièrement religieusement civil na sala procédure non surtout normal ba preuve ça oui ba preuve ça même aussi ba photo ezali ba photo na nga ezali so ba nzamba na besoin ba preuve na ko lakisa bango et na mo sena nzamba na ko tambola na sima ya fornication te. Et selon parole de Dieu, il faut attendre la procédure normale. Donc, c'est la procédure normale. Parce que mon lit ezali mais nzoto pe ezali est-ce que il y a procédure il y a divorce quand bien même mobile mususu soit juillet est-ce que parce que ndingo zana soko lingo baloko balate parce que faut que na procédure il y a divorce c'est pas à l'état est-ce que il y a une procédure à divorce akenda kina mwana comment yo récupérer mwana oui azana elo na koloba comment na récupérer moi na récupérer moi na asundola moi na balabala non azwa moi na kenda kotika epa ndeko moko pas grandir na bango moko ya tika yo mona bike akena ba mama famille na ete do ya fanda place au dans la libre pour na sala vinai ndinga kenda na zwaka moi na ministre azana maboko na nga et pas ya grande sœur na ngai ndi moi na zepa na ngai na domaine ya libala lelo lokwa ya préféra ça la chemin na ko kanga ete molimo ezali mais bon motope ezali nzamba créer deux mondes monde spirituel et monde physique après si sagesse et intelligence et discerner battant lokwa ya préféra ça la chemin na boyi keto za nda ko moko moto ezopela to yebite porte ni diable kokokota si je comprends bien prophète c'est boboyanité non procédure ezali déjà avocat nanga déjà ici déjà to sola na ye na tika ki plainte na commune place to salaki na fongola ki dossier que moi si na bala tala ba acte salaki même ki blogo nyo surtout pour ezala te que lobia zongela yo que na ye to kabolata ata lipa oza nango pour to saka communauté de bien donc na sous forme ya protection pour nanga moko et le jour ndako zonga ne le jour to ça procédure maintenant ya ni pour jusqu'à là na bi place à sati. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Allez-y comprendre que le prophète a divorcé. Témoignage et Sukiawa. N'importe s'il y a quelque chose à rajouter. Merci beaucoup maman. Na lingina pe sa conseil na bandeko au premièrement baza malade et espérer que nzambaza guérisseur malade de mon côté et côté les mains ou ko résister liboso komba Yesu Masia. Ndima Yesu Masia, ndimela komba Yesu Masia, tu verras la main de Dieu. Et on appelle ça conseil aussi na ba papa biologique et l'ora malam na rokolo ba ko négliger famille. Ata mwana aza libanda famille na yo o bota libanda aza mwana. Oyebite na temps faiblesse na nyo sunga yo. Peut-être ngana sunga ki papa na ngana mbeta hôpital, mais peut-être mwana wana kozala comme ministre un jour, peut-être kozala comme président de la République, ou kozala na besoin na ye. On appelle ça conseil na ba marâtre s'il vous plaît moi na nyon surtout aza moi na yo o yanga marâtre akanisa ki ke bana na yende ba ko soutenir ye na moment où azala ki faible na vie na moment où espoir ezalaki azaki même aussi azaki atana mutu ta ko kai ko pesa ya ta ko pa maya mela mais ngana azalaki wana lokola mwana pona ko soutenir ye na ba prière pe ya ko soutenir ye na moment azalaki hospitalisé. Et na lingna loba pona bandeko nyonso tu oyo ba mama biologique na lingna loba eloko ya mutu ya na vie ya mutu ezali affection donc au bota mwana quelque part otika yo sundola c'est le temps maintenant
ya kozongo yeba mwana nga lalaka wapi mwana nga fandaka wapi même ata ozana ba coordonner na été sambela nzambe apesa ba coordonner ozongela mwana na yo lokola un bon parent ozwa temps ya kolandela vie na ye oyebite ozo négliger wana tamsu na libumu na mususu azate ezaka moko wana c'est le temps ya kozonga oza la réparation na mwana na yo pour gagner o ezali confiance au gagner au ezali relation ya bien na mwana na yo et na dernière position na lingina loba pona bano yo bazalaka teti na bandako yo mona kaka yo oza fils unique yo nde ba bersaka mon frère ma sœur na ngina so eloko moko nzamba salaka au-delà ya pensée ya batu peut-être ozo mona yo ndo koki po papa na waza na mbongo po mama na waza na mbongo ozo mona ke po mama no ndaza na libala wana nde yango wana ke yo za na droit ya toute chose. Écoutez, nzamba za capable ya kozwa o ka bozo négliger wana o botika ka na se o botika ka libanda bo rejeter ye nzamba capable ya kozwa ye pour a façonner ye asala epé mutu lokola Joseph na Égypte na nate ya yo na tongwa lelo bien-aimé soit temps mutu nyo soit za pembe na yo c'est important. Merci. Tika nzamba lola pambola yo, que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Abonnez-vous sur les Nazaréens News. Vous s'abonnez massivement. Dès que vous avez l'émission, vous s'abonnez, Beta Lisolo. Prophète Naokio, le Mambébélé, moi ça occupe la difficulté, tout ça. Je pense au témoignage pendant ce temps avec Maman Mariam et aujourd'hui c'est la fin du témoignage. Ça bénit les enfants de Dieu. Ceux qui ont eloko moko okoki kosinga na bana na nzambe basalela yo na les Nazaréens moko kaka bakosalela. Merci beaucoup Maman Tiffany. Merci bana nzambe. Ceux qui n'ont senga eloko moko libota les Nazaréens esalelanga. Tu peux micro voir. Ezakaka nazana problème ya ndako. Problème à loyer jusque là nazola la non libanda. Nazoko kapenati donc nazolu kanefis que à ta garantie peut permettre un nazwanda pour nazwa pétant ya kufanda na kimia et la minute est très difficile pour nangai donc souci nangai ya makasi ya liboso eza andendako na besoin ndako pour na fanda. Merci au bengi biso na numéro wana vraiment et ozaka na plateau aboyebi la princesse ndenge to sala kango kana plateau awawa munamto kombo na yo ya western makamno na opesa prophète otanga te mais to remettre ye garantie obo opesa ye pona ndako to kokende ko filmer ndako ana soki azwi boko mona yango to kokende to filmer yango to tuni baya soki azwi yango na mwa nini po abiso za preuve à l'appui. Donc c'est un peu ça bandeko bolinga les Nazaréens bolinga la princesse vraiment ce bokoko sunga le prophète Isateke a escroqué binango po bandimi balinga ya escroquer ya mawa bo balinga te balinga pendo beti lisakola lokuta tanga zion sele nzuto ce que c'est passer en action de grâce mais un prophète a pesné lisakolité et l'autre a partagé na bino vie na est passé na présent ce qui le Saint-Esprit a édifié tiki est-ce que ça forcé prophète a continuer na pasi na ye abanda okala quand kolo esumtazo simba ya ebi place nyazo meme mais c'est Dieu là qui a permis à ce que l'homme de Dieu azana plateau diboso ya bana na nzambe ebele garantie et cause à la loyer par mois et cause à peu près à combien $60 on est na meka ko zama renseignement $60 ça va ou $50 ça va pour nangai. Donc, 10 mois, $600. $600, oui. Voilà. À vous, Babilombe Katinankolo. Tout le monde a battu mon kilo. $10 000 baboakaye. 10 000 boakangakak. $150 000 yembangaye. Bon, on a robi qui sa panjo ezola la na libanda na malile langao. Et puis, mouto azosa kindumbate, serviteur de Dieu. Yo retourne à la princesse c'est bon yo salini non le baonga c'est ma prophète témoin oye mon année zali plateau na tikeli prophète ya ko édifier bino
Prophète, est-ce que footing a 10 francs? Attends un KT. Bando les corps pèsent 50 francs. Attends un KT. Même à 1 rond, à 100 francs. Donc, déjà, dans ma bénédiction, contribution, angwana. Omsu na otangate. Mais na lingi to sangana na yo. To salela. Nzambe bolamu. Donc, to salela nkolo. Wapisa biso pema. Bolamu à travers son serviteur. Le 24 août, avec les orphelins, n'oubliez pas. Nanyo sotoro sala. Nanyo sotoro loba. Tozo tourner qu'à le 24 août. Salang avec amour. Bato baya ko participer. So za na Kinshasa, to ebi mutaye Kinshasa, abenga la princesse. Poto au moins ba délégation en Belgique déjà ba signaler arrivé na bango. Délégation aux États-Unis déjà ba confirmer arrivé na bango. Misusu pe ba roza ko confirmer bientôt là soit baroya ou bien baroya te. Mais délégation ya France jusque là na monité. Délégation France na monité ma to za na bien aimé moraza ya Congo Kinshasa te mais ya Congo Brazzaville si Dieu le veut à de quoi France à Rosala. Il est déjà confirmé aye. Délégation ya Finlande. Ya bamboka ba sœur Nadine. Délégation ya Allemagne, ya Suisse, ya mboka papa Biak na maman Thérèse Lokofe. Délégation ya Angola, délégation ya Benin, Bukavu. Bukavu c'est ça déjà. Ba délégation ya ba diaspora. Nyons, la princesse Anna Posa tozana bino longo. Pambate ma pendo yangu na batoto ya France particulièrement. Mais na batoto yote peu, batoto yote. Iko na panda. Iko na panda. Iko na panda. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio nazan nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on est bon dans Youth, pesa au foutu mbongo pour partir à Poto bisoto ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto bisoto zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Po likamba boye. Na monde na salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, you bandi kana foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio.
c'est du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Ozali isolo na ngai ya ntango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alona